Ingeta, 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 la famille, Ingeta, 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 Bokota, 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 bandekunanga, makambo awa, ezali, makambo ya somo, makambo ya koinda, makambo ya koindisa, makambo ya kobeba. Kade na bete la kabino wa solo toujours et encore, soki makambo eza nango ya kobeba, totika yango ebeba, soki eza ya koinda, totika yango einda, soki eza ya somo, totika yango ekende nango somo kaka ndenge ezokendaka bandeko na ngai. Ba oyo nyonso balingaka papa chéri, eske bozali ba oyo nyonso balingaka jibe mpiana, soki ozali awa de ton côté olingaka jibe mpiana, en tout cas c'est le moment sala biso mwasi ndevi ka ndenge ezalaka na système moko kitoko, komela biso ka mwa cri moko ya jibe mpiana o penza jibe mpiana alobaka nga na côté na nga mama Ines NM officiel aloba na ye kaka le calme est bon, wana je m'excuse, c'est la kapenza slogan ya Jibe Piana oyo alingaka toujours et encore kobeta chaque fois. Yo pe soki ozana moi ya yo oyo olingi o partager na mama Ines NM officiel. En tout cas, loba yango ka ndenge zalaka na système moko gu na système moko pe ya kitoko. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officiel. Bienvenue na balandinyo yakala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino toujours et encore. Boye malamu na chaîne na biso ya Ines NM officiel. En tout cas bandeko nanga soki ezambala liboso esalemi keno oya kokutana na chaîne na biso ya Ines NM officiel. Kande tokendaka nango tosenga na bino bo s'abonner masi vraiment. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que à chaque fois que Ines NM officiel année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamu mpe feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel mpe esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand est au yep sarabino, batela santé. Ce que ko batela santé te, mutumoko te, akotikala ko batela santé na yote. Eza toujours ya mutuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu. Surtout et encore ko yebaka ndenge nini ya ko batela ka santé na yo. Bande konanga good news, sango ya malamu bande konanga na oyo etali makambo mabota. Pona bande kona biso nyonso o bazo tungisa mama kasi na oyo etali makambo mabota. Gavker a elibino ba solution ya kitoko, Gavker a elibino ba solution ya makasi concernant makambo ya mabota. Bande konanga en tout cas bomi tungisa penza te na we etali makambo mabota. Benga kaka Gavker mbangu akoya kosunga bande konyonso oyo bazonyo kwa mana oyo etali makambo ya mabota. Ba système ya ba femme porteuse pe na Gavker ezali donc makamnyon surtout ok makamnyon surtout ça va na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Voilà.
Ingeta la famille lelo toye awa na dossier ya papa chéri toye awa na situation pe na circonstance makambo ya papa chéri bandeko nanga qu'est-ce qui se passe que passa ka ndenge ebele ya batu batunaka qu'est-ce qui se passe bandeko nanga ezana ba makambo ezana ba masolo ya papa chéri avant na tiela bino ba vidéo nyonso na ba audio ya papa chéri bandeko nanga awa nyonso na poisa toyebi biso nyonso eza kuta tate keno eloko moko ya kobatama ya kobomba oyo emataki ekitaki te makambo mosusu ifo tolobaka yango ka ndenge ezokende biso nyonso toyebi ke parmi ba musicien na biso ya mboka na biso ba musicien penza oyo bayembelaka biso ba musique ya balopele toloba ngo ka bongo papa chéri aza parmi ba musicien bandeko nanga oyo amipesaka respect toyebi ke bawerason bazali bamipesaka respect toyebi ke bakofi banani mais jibe mpiana amipesaka respect ya makasi ase respectaka yango bomonaka ye ata na bainterview azalaka na baagitation ya makasi te arepondraka selon question oyo bakotuna ye nde akorepondre tomonaka bato mosusu omona mutu agitation eke ezongi bareponse matakita bazotuna aya azolinga aya akendo répondre be mais papa chéri a répondraka toujours na ba question o batuni ye azalaka bongo yango epesaka ye valeur ya makasi au-delà de ça papa chéri aza na bana na ye wana totikala ata jour moko te komona papa chéri azoswana na bana na ye donc apesaka bana respect o bamérité bana de son côté bapesaka pe papa chéri respect donc ekendaka bongo ka ndenge adage moko lobaka ke non la charité bien ordonnée commence par soi-même soki yo moko okomipesa respect bato ya libanda pe bakopesa yo respect mais soki yo moko okomipesa respect te ezala bato ya libanda ezala bana na yo moko bakotikala kopesa yo respect te ata mokete ezalaka toujours bongo voilà la famille na tiela bino nanu audio ya papa chéri tolandango biso nyonso na lombangu ngai ya bino mama Inès na officiel nazozonga sima pona komeka koya ko continuer analyse nzema liboso composer za chani Mimi yo wana nzema na ngam na liboso oyemela yo nani nemela wana ba série wana to na ba petit copine na moi quartier kaka fana po lelo ayoka ngala mwana kalina yebi ye moi yebi mimi atamsaka batutu mutu kwa na quartier nganesko na kokelika mo tu vois accompagnateur c'est le premier président de Wenge Toloba Keno yoza président na biso Christian Zito il vit en Belgique à Anvers. Donc, il m'a voté, qui voté. Non, vieux Mavo Azalaki président d'honneur. Mais un président artiste qui est dans quatre orchestres pour ça l'organisation, Bobi Yoza président. C'est Christian Zito. En fait, toi, tu es le deuxième président. Le deuxième président. Ouais, c'est quelque chose. Je veux dire, il y a un gars comme Christian Zito, on n'a jamais parlé de lui. C'est un gars qui s'est sacrifié aussi beaucoup. Nalikamo ya Wenge. Atia ba moyen na ye, atia ba infrastructure, tu vas nous répéter quelques fois pepa na bango, mais aujourd'hui par rapport à ye moko na vision en vie na ye amona ke atika na endole. Tu vois? Accompagnateur, c'est le premier président de Wenge. Mama mutu wana ibano ye la penga, mais nazalaki mutu nazena bolingo ya batu. Na linga ki tozala to vivre ensemble to kene liboso. La preuve en est, tout qui n'a pas de bosso. Totalara attend on a tout nazalaki et c'est pas pour rien Didier Massela abano benga père de famille na PCP mbote fondé hein moni fondé vraiment na évité joka il faut le un jour ça l'émission na fondé ça la bonne émission net couloir sacré bo sala na epo makambo belé yenda ku kolobango et puis yenda bi ba valeur ya bisoto yenda yebike Jiba Zanani, Wera Zanani, Adolphe Zanani, Blaise Boula Zanani, Ale Makaba Zanani, Mebouanga Zanani, Zinzong, Ale Mwanga Zanani, Aebi. Donc yende un jour, beaucoup ça l'année pena une mission pena donc il expliquer et belé. Alors papa chéri, quand même groupe Wenge musical 4x4 tout terrain.
Et ça, quand même, tant moko oyo, peut-être, bah, groupe Ebele Salate. On a vécu quand même 15 ans ensemble, soudés. Mais les lots, par contre, bah, groupe Ebele, ça n'a même pas une année. Kabouani. Ça veut dire que nous, tu gardes souvenir et tu as expérience. Parce qu'on est resté quand même longtemps ensemble. Tu as 15 ans ensemble, tu fais 10 ans. Ils ont événement, tout ça là on a terrain municipal et puis na grand hôtel avec Mavé Production que je salue en passant. Henri Wanya. Il y a Henri Wanya. Na pesi mbote sur la émission ata landité ba o ba Rolanda ba yebie ba yebise que na pesa ke mbote. Donc on monake quand même il y avait du sérieux. Et moi pour moi c'est un honneur parce que pendant tant on a tout, j'étais à la tête. J'étais la racine qui tenait l'arbre. Par rapport à la racine, ouais. Est-ce que si la racine n'avait pas tenu l'arbre, est-ce que l'arbre allait exister? Non. Tu veux expliquer un peu toi par rapport à tous tes amis? Non, ça veut dire que j'avais un cœur. La preuve en est notre fondateur Nabiso, la preuve en est Amano Benganga, père de famille. Donc, pour Amonaki et Pananga, Nazaï charismatique. Nazalaki mutu oyo aibe mona makambo parce que moni lelo ba artiste belé bazalaka confondu na entourage batumso bakoyelo yo ndengo zabo za danse salabo ye okomona bo mais mama mutu wana ibano ye la penga mais nzema liboso composer za chani Mimi yo wana nze monanga na liboso oyemela ya onani nemela wana ba série wana to na ba petit copine nga moi quartier kaka ofana pi po lelo ayoka ngala mona kalina yebi ye moi yebi mimi atamusaka batutu mutu quoi na quartier nganesko na kokelika mo tu vois. Accompagnateur, c'est le premier président de Wenge. Le premier président de Wenge au Tolobaï Keno, Yosa président Nabiso, Christian Zito. Il vit en Belgique, à Anvers. Donc, il m'a voté, qui voté? Non, vieux Mavo, Azalaki président d'honneur. Mais un président artiste qui est dans quatre orchestres pour ça l'organisation, Bobu Yosa président. C'est Christian Zito. En fait, toi, tu es le deuxième président. Le deuxième président. Ouais, c'est quelque chose. Je veux dire, il y a un gars comme Christian Zito, on n'a jamais parlé de lui. C'est un gars qui s'est sacrifié aussi beaucoup. Nalikamo à Wenge, à Tiaba moyen, à Tiaba infrastructure, tu vas nous répéter quelques fois Pépa Nabango. Mais aujourd'hui, par rapport à Yemoko, na vision à Vinae, à Monaki, à Tikana Ndoule. Tu vois? Accompagnateur, c'est le premier président de Wenge. Mama mutu wana ibano ye la penga mais nazalaki mutu nazena bolingo ya batu nalingaki tozala to vivre ensemble tokene liboso la preuve en est tokenda pe liboso totalaka ata wana tu nazalaki et c'est pas pour rien Didier Masela abano benga père de famille na PCP mbote fondé moni fondé vraiment na évité joka il faut un jour ça l'émission na fondé. Ça la pendant émission net couloir sacré bo sala na epo makambo belé yenda ko kolobango et puis yenda yebi ba valeur ya bisoto yenda yebike Jibazanani Wera Zanani Adolphe Zanani Blaise Boula Zanani Ale Makaba Zanani Mebwanga Zanani Zinzong Ale Mwanga Zanani ayebi le yende un jour beaucoup sala na émission pena doit ko expliquer et belé. Alors, papa chéri, quand même, groupe Wenge, Musica, 4x4 tout terrain. Et ça, quand même, tant moko oyo, peut-être, bah, groupe Ebele Salate. On a vécu quand même 15 ans ensemble, soudés. Mais les lots, par contre, bah, groupe Ebele, ça n'a même pas une année. Kabouani. Ça veut dire que nous, tu gardes souvenir et tu as expérience parce qu'on est resté quand même longtemps ensemble. Tu as 15 ans ensemble, tu fais 10 ans. Ils ont événement, tout ça là on a terrain municipal et puis
na Grand Hôtel avec Mavé Production que je salue en passant. Henri Wanya. Il y a Henri Wanya. Très fort. Na pesi mbote sur la émission ata la ndité ba o ba Rolanda ba yebie ba yebise que na pesa ke mbote. Donc on monake quand même il y avait du sérieux. Et moi pour moi c'est un honneur parce que pendant tant on a tout, j'étais à la tête, j'étais la racine qui tenait l'arbre. Par rapport à la racine, Ouais. est-ce que si la racine n'avait pas maintenu l'arbre, est-ce que l'arbre allait exister? Non. Tu veux expliquer un peu bateau. Toi par rapport à tous tes amis. Non, ça veut dire que j'avais un cœur. La preuve en est notre fondateur Nabiso, la preuve en est Amano Benganga, père de famille. Donc, pour Amonaki et Pananga, Nazai charismatique. Nazalaki Mutu Oyo, Aïbe Mona Makambu. Parce que moni, les lobes artistes belé bazalaka confondu na entourage. Batumso bakoyelo yo ndengo zabo za danse salabo ye okomona bo mais mama mutu wana ibanoye la penga. Mais Voilà, de retour, la famille. Nabandi ebela batuto tiko yoka, ebele batuto tiko landa makambo oyo, jibe mpiana de son côté, auti kobimisaka, ndenge bino moko boyoki. Na yebisaka bino toujours ke, ezana ba makambo mosusu, biso toyaka kobeta lisolo, ezana makambo mosusu, soki bino moko boyoki, ezalaka toujours bien. Jibe mpiana zo beta lisolo, awa, ya nzembo na ye moko oyo, ayembela chéri na ye ya quartier, hein? L'amour bolingo makambo ya bolingo bande konanga moya kokota kango ezate interview oyo za interview moko ya kala donc jibe piana asala na ye interview moko ya kala kande to yebi mutu na mutu azana ba passage na ye na ba passé na ye surtout mutu na mutu azalaka toujours na place abandaki bolingo ya liboso bolingo ya sika bolingo ka ndenge ezalaka donc ekomisa penza jibe piana na niveau moko akepe koyembela ex na ye mwa nzembo na système moko ya kitoko yango ya kote ya babino mosusu bolandaka biso mosusu tomonaka bapapa mosusu bazalaka tana basalelaka basi na bango bakomplima te omona ata mwasi soki bakangi ye suki kitoko omona mobali mosusu ata koyebisa mwasi na eke sheri obimi kitoko ezalaka te ata soki mwasi alati bien penza omona bapapa mosusu bazalaka tana ta wana te keno ayebisa mwasi keno sheri olati kitoko balobaka na bango te mwasi nyonso alingaka mwa bakomplima esalaka bien soki yo okopesa mwasi no bakomplima te ake libanda bakomi kopesa ye bakomplima yango bomonaka basi mosusu ya libala akomi kosala kindumba parce que makambo mosusu akomi koyoka yango libanda mobali na ye aza ata kutu na tante ya koya koyebisa mwasi na ye keno ozalaka kitoko oza na taille moko ya bien bazalaka na temps wana te ezaka pasi en tout cas courage na papa chéri surtout pona musala oyo ozosala surtout pona koencadraka bana na yo ezosalaka kitoko voilà tokomi na mwa suka ya partage na biso biloko ya kitoko eumelaka te ekendaka nango mbangu permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.